bakomi na cimetière Kitambo babandi koswana bato ya bureau papa biso toyawa oyo nyonso bokosenga tokopesa bino pourcentage na bino bokosenga tokopesa biso tokonei tata na biso lobi babia toyebi me tokundie na mbongo bokosalisa soki bobenga la police baservice nyonso boexplike bango tokopesa service na service mbongo na ye biso tozwaka ndambo etikali o problème eza te nani akoya mbongo babi biso mo tokosala yango baservice ebelebele ya nini bazeli kaka après-midi ale bayeba timo litata wana okundoli bafungoli cercle likamba kokamwa lolendo aboyaka kolobana na mwasa ndeko na ye me yende mtabandaki ye mabe bafungola papa na bakuta vese eza nano biena na bebi te batieki formole bakuti ye sikoyo toyebi position batielaka biso soki tokufi totalaka likolo bakuti papa wana likoshe ekomi likolo babaluse nani abalusaki bakundi elobi bafungola bakuta ye babaluse ye batie minote do bakaka mama mula mikitisaki mama mula mipesaki andimaki pasi andimaki anyokwama nana moni pasi wa mama mula monaki mukolo moko papa simoki mbangu kiangani nazo servie na mesa kwa benga ngaka mingi mama leki nsilulu abi mama leki nsilulu mama mula monaki pasi ozo santiri papa zolo bango nama wana kasa motema alobi mama mwilu amonaki pasi makasi na pasi nyonso pasi amonaki mama mwilu mutamonaki yango te abi mundela kangeli ye na ndako 6 mois na bana bapese mai te eloko kolia te mundela voyage azongi mokila poto 6 mois mundela zongi afokola ndako boye akokuta mama mwilu sante ya kitoko akuta bana sante ya bien Kimi tango longoli likolo na yo na mbeto okitisi kaka na se ange azwi buku abandi kaka tango okitisi likolo no na se olamuki abandi kokoma nyonso ozosala oyo ozoloba oyo ozosala nyonso ya malamu ya mabe anotaka na heure na minute na tiers seconde soki ekomi 18 heures ate kozongisela ye buku na ye alobi nga moko nazwi eleve mutu nyonso aza na ange na ye na monoko ya yawe papa simoki mbamkianda oyo tolobaka oyo tokanisaka ange ya nzambe azali ange ya satan mpe aza me ya nzambe azali kozwa mokolo na mokolo buku na yo ezongaka lolenge nini na maboko ya yawe changer misaleli songi lokuta bakabal bamontage kofungana oyo nyonso ya mabe papa tanga totika mama so bakoti conflit esika na makambo ekufi esika conflit ezali biso toza mpona mabondeli kimi ekota oyo mama ozali source de la paix nde na ntina wana tomoni mutuka na sololaki na papa mfuma mbanza alobi boye chaque 2 semaines abandotinda mutuka oyo eza bavolontaire bamama mosusu bakoloba biso toyokaki te ya solo tolobelaki yango lundi na réunion bo bayokaki bayena me eza te ndenge tosali boye totanga sur 2 semaines oyo amoni naza na bilo ya huile naza na carton savon carton ya tomate lobi ye moko mama national azokende tika bilo na kamp akozela ti après midi na biloko oyo bokoma bakombo na bino mpo ezali avril ezali mwana biso ane na biso ya sika tobandi mwana biso toyebi yango tata mfuma mbanza sengi sikoyo nani oyo alingi azwa mapamboli ye mama nde namoni sac ya semoule koma ngai koma kombo na biloko ekokota na bakombo na liste
Esengo mingi na libote ya Nzambe bana tata molimo santo bana ya mama moluki ya wanga bino ba ebozwami na mokili mobimba bozuli bakoya kolanda biso topesi bino bambote okomisa to ya bule tika ete kimia tata Nzambe nkolo supe tata molimo santo solo ekomela bino na banda ko bisika nyonso oyo bino bozwi solo libaku ya kolanda biso bande ko na bino ya menga makimbango television na nzela ya mama Falontima na kati ya emission tolobela mama molo ya solo ezali esengo tonza mine esengo ko yaka tango iso libuso ya baitando na bino pona koloba likambo na Nzambe limolo kanda na Nzambe ezali koloba ete sika moko bibali basangani na kombo na yeso la kozala kawana katikati na bango lelo mercredi 18 mai 2022 na kati ya mboka ya Kinshasa bomonaki mobimbo tozaki na yango kuna na mboka ya Bule tozongi na kati ya mboka ya Kinshasa tozwami lelo mokolo mwa mercredi oyo kozalaka bongo solo ngomba ya bamama esika bamama ya mokili mobimba tata kimbangu na mawa na ye na bonzambe na ye na bolingo na ye Nzambe ya mpungu toledo mvuluzi busol bolobi mokili mobimba epesameli yenda azali na liloba ya suka fongola elola pe ya se ezali na maboko na ye nde apesa na ngai na yo mama ya mokili mobimba mokolo yango ya mercredi ezali mokolo oyo basala ngai na yo mama mokolo basala mwasi mokolo yango mpe kaka ya mercredi ezali mokolo oyo solo etondisami na bosanto don mokolo moko un jour béni sanctifié bakabi na yo mama basali yo moto nde mokolo yango mpe kaka biso bamama tokoyisamaki na kati na elanga edeni yango na Nzambe na bolingo na ye 27 avril asali biso ngolu apesi biso mokolo yango mpe tokoka komataka na ngomba topesa ye maboko solo na mabondeli pe na misala yango wana tokobengaka yango mercredi solution garage de la paix na kimvuko ekosangisaka bamama bisika nyonso biso na kati ya RDC tokosanganaka bongo na centre d'accueil kimangisa kasi na bamama ya mokili mobimba ndakisi na bamama ya Brazzaville mpe kuna bakosanganaka na centre d'accueil na bango na Ngampe biso mpe a na kati na Kinshasa solo tozwami bongo na centre d'accueil kimangisa tokopesa tata molimo centre maboko tongo tosi tokotaki na kati ya centre d'accueil pamba te moko ya bangonga oyo tata molimo centre apesa ngai na yo kimangisa ngai na yo mwana na Nzambe totelefonaka ye na molimo uta 10h bamama babutaki ngomba mpona kobondela kopesa Nzambe molimo centre maboko na mabondeli nde yango sukaka na 12h na nsima na yango nde tomoni bongo tokoti na programme universel oyo ekosangisaka biso na kati na kimvuka tokolanda mateya na biso nde na nsima ya mateya tokokutana mpo na suite ya programme yango wana elongo biso na bino na kati ya menga makimbango television me tokolobaka ntango liso ntango yozwi libaku ya kokutana na biso na kati ya chaîne na biso to na kati na monde ya media na biso to na kati na internet solo kota na kati ya menga makimbango television ya liboso moko ya baevre oyo ezali ke moko ya bolingo oyo kolakisa na biso bandeko na bino ezali bongo kosabone oactive mwangonga na yo wana le 18 mai oye olobi mama nde azali na mokumba te otali mama mulu na pasi ye amonaki na maloba na oyo tokolanda epai ya bamama na biso tokoasiste bongo na botelemisi ya mama na biso mama national mama Ntilulu oyo asili kotelemela biso mpona mosala ya kopesa tata molimo centre maboko mpe tokozwa lisusu maloba ya mama général mama Rose Kisimba kasi biso na bino toyebi ete lelo ezali solo bongo mokolo monene mokolo yango nini mokolo ya le 18 mai 18 mai mpona ngai na okimangisa ezali date moko très historique pamba te ezali date yango papa Yohane Mokoko na le 18 mai 1921 ya solo tango bamu mpe basekaki tata kimbango ozali kosenga biso banzembo ozali kosenga biso ozali na nini kotonga lingomba nzembo ya liboso mokolo ya champ ba bonne fête oyebi ete bainspiré bazali liboso tata mokonzi ya Bule na ngonga oyo na mboka eluselemi ya sika na nsina ye kosepela na milulu miye oyo ezali bongo ya bainspiré nzembo ya liboso ezomaki na kati ya tata molimo santo ka premier cantique de l'église amakesa manungiti voix ténois nul balobi balanga tozali balanga nzembo kasi fo tosepela pamba te lingomba oyo ndenge tokolobaka solo ezali lingomba te ezali lola tozali koyoka nanu donc ange azwi temps na ye ya koyamba nzembo ya koyamba yango alambi yango akitiseli kaka yo na ngai nde na bongo tokokanisa bongo koko Mikala ye alaki moko ya bainspiré totala 34 ans oyo mama Mikala atei biso solo ngai na mama Kimbangisa soki tolongi te ezali pasi na même ligne kaka yango na tokokanisa pe papa Samuel Matuba tokokanisa bainspiré bongo na bongo pamba te lo solo ezali mokolo yango ekoyi pe kaka mokolo ma mercredi nde mercredi pe ozali koya wana so tozali koyamba mwana azali kobotamela biso azali nkolo na biso boye ya mibale no wele bandeko bala benga makimbango television ya solo tokota
to s'abonner, to partager, pambate. Pour ça na biso to pe souci na biso ezali ete to accompagner œuvre ya tata Molimo Santo. Butu mo soki tozali koyoka ma tata tozali koloba. Ete na kosala na banani kopesa ka space to bongo biso ba oto kokwa kula butu mo seke to kosala na biso mosala ya mpunda moko na moko solo azwali kanisi moko na moko solo ayeba nini oya ko kosala na ngambo na epo ete nzambe asepela na ye pamba te dans quelques jours atozali koyamba solo bongo boye ya mwana na nzambe ngai na oto bongisi balabala ndenge nini po ete boye wana ekwa kozala na esengo yango na topesi ba inspirer nyonso ya mokili mobimba mbote to eba ete tozali na likabo monene ba inspiré totala tata tiki muninga konika kayozo kabanzembo likambo ezali batela elembo na yo tokobi na kati na biso na kati na Kivuka. C'est parti. Zamona ona zamba zali kokota obimisa ye biso banso tofungola mato ya Molimo toyoka tobomba tosaela po to lebite mokolo moko ya pase zali kosela biso bai bazana nzela yesa nzela mokuse tobengi onzambe na biso ya kotambusa biso ebalela programme kino suka na komona pino basanto nzambe tata nzambe mwana nzambe Molimo Santo. Amen. Des représentations quelconques des choses qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours serviteurs, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Na kombo tata mwana tata Molimo Santo. Toleki na mokanda ya Marc, chapitre 10, versets 21 à 23. Tokotanga na kombo tata mwana tata Molimo Santo. Jésus les a regardé les mains et lui dit: il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Tokozwa mukanda ya Philémon, verset 17 à 21. Tokotanga na kombo tata Molimo Santo. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que j'ai dit. Na kombo tata mwana tata Molimo Santo. Amen. Tobonela. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Papa Simoki Mbaruki angani, tunainua jina lako kuona siku ya leo, siku kabambi, mercredi solution, tupate nguvu ya siku ya kupatikana hapa kusantre lake kukutafuta. Mimi sistahili mbele ya macho yako, mimi mwenyewe nashimama mbele yako na mbele ya wajakazi yako, nalomba kwanza msamaha.
Kwa wakati nalomba akili kutoka kwako, kusudi yote tutasema pitoke kwako itufaidie sie bote. Mama Mwilu, pori ukabambu nikamate kumkono, tuingie pamoja na tutoke pamoja, tutakushukuru mama. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nakomba tata mwana tata Molimo Santo, totangi mikanda misatu, totangi mokanda Exode chapitre 20 verset 1 à 17, totangi mokanda ya Marc chapitre 10 verset 21 à 23. Tolekaki kotanga pe mokanda ya Filemon 17 à 21, eza na chapitre 2. Mokanda liboso oyo totangi esikani tozwi mibeko wana epesamaki na ntango ya kala na bana ya Israel. Nzambe oyo akotisaki bango na bowumbu, ye kaka yaki kolongola bango na bowumbu wana. Mitango azolongola bango aponaki te, alongoli bango nyonso na makambo nyonso ya mabe bazalaki nango bizaleli, makambo nyonso bayekolaki na mboka ya bapaya. Na nzela apesi bango mibeko po ete bakoka koyekola yango, babulisama po bakota na mboka elaka. Yoshua na Caleb bango batosaki. Ndenge Nzambe apesaki mibeko bazalaki na elika assurance na Nzambe, batosaki du jour au jour bazalaki kosalela bolingo ya Nzambe. Me bamosusu ezalika bongo okoyo telemi tala Nzambe alakisaki bango kanda na ela nzela, asilisaki bango na esobe. Kaka Yoshua na Caleb bango batosaki ende bakotaki. Lelo likambo wana ezali epa na ngai na yo, Nzambe na biso aye ko récupérer ekeke ya liboso ya mibale ya misatu, asangisi biso nyonso na ekeke o ya mine. Alati nzoto, auti na likolo aye awa na se, atambwisa yo, atambwisa ngai, susi na ye, biso bikelamu ya maboko na ye, tokota na mboka elaka, tosepela na ye, tozali kotambola. Azali kote ya na tongo na poka, tozozwa matei epai ya batei, tozozwa matei na kati ya banzembo, tozozwa matei epai na yemei. Na klasi wana ya molimo ya kotisi biso, tango tozokota na kilte matinal, toke na soirée, toke na beko, bisika nyonso, tozotanga klasi. Soki tokotala bambula tosali na lingomba, toza kutu na niveau ya université, tozosilisa yango. Mais na université wana tozela examen. Yo na ngai ndenge tozali koyekola toyeba kobongwana, posa ya Nzambe tobongwana. Alobi soki okoyitelema, tolongola molato ya kala tolata ya sika, liloba ya Nzambe. Molato wana ya kala ezali bizaleli nyonso ya mabe otoyekolaka, otozali kobetela tolo, kofingana, lolendo, zuwa, kindoki, makambo ya ndenge na ndenge, kowela na montage, makambo ya ndenge na ndenge, nyonso wana ezali molato ya kala. Tosilisi siècle ya liboso, toza na siècle mosusu ya sika, ya molimo mosantu, ya 4e génération, oyeme azali kotambwisa lata molato ya sika mama Kimbangiste. Tika nyonso yekolaki wana bongwana, ezali posa ya Nzambe. Kutu tango azopesa biso nzembo na ye ya liboso, alobi toyembaka, tosala mosala na ye na solo. Tala asengi bolingo mibeko misala. Na bolingo za na niveau nini? Soki olingi ye, sala bolingo na ye. Na mibeko za na niveau nini? Wana balance na yo na ngai. Okokota ndenge nini soki na mibeko za kotosa te. Soki ya solo ndimeli etosa mibeko. Ebongo na misala, alobi tosala yango na solo. Alobi bonzoto ezala muke, molimo nde ezala ebele, ya mingi na kati na yo na kati na ngai. Mama Kimbangiste reflete honneur ya mama Mwilu na bizaleli na yo, na kosala mosala ya Nzambe na solo. Balobi tokende mercredi na centre ozali, balobi tolei sankamba ozali, balobi bikateli boy ozali. Bongo bolingo, pamba te Nzambe moko abolakisi biso bolingo tango atindi mwana na ye aya kokufa awa na se atango pona yo. Alembite atindi deuxième fois. Awa tozo kende na Noël, tozo se rappeler na ndenge Nzambe alakisi biso bolingo na ya munene, atindeli biso mwana na embala ya mibale.
motema na yo ezali ndenge nini mpona koyamba ye. 3 comprime wana bolingo mibeko misala tala soki ekoki na kati ya motema na yo bunda ata 50%. Toza na se ya tango pasi ya ndenge na ndenge satana mpe atelemi na nguya na ye nyonso. Mais yo mama Kimbangiste bunda, éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Yo soki oza na éducation ya malamu au côté yango na ndako na yo, au côté yango na lingomba, au côté yango esika ozoteka, esika ya mosala bisika nyonso. To refléter image ya mama Mwilu. Totala mama Mikala. Lelo ezali mokolo ya tikaki nzoto ya pasi. Mama Mikala jeune fille ya muke, me asaleli nzambe na solo. Pa ye kotika nzoto tete hot na kati ya front aza kobunda asepelisa yawe. Tala mama ya makasi. Ebongo yo nini ozali kosala? Poete ata mama Mikala tala batu na teaki natikaki na se ya mokili bazali kobunda bakolonga ndenge nga nalongaki. Poete mama Mwilu asepela ya solo na mona kipasi 38 ans diranga imoko. Na bana kasi ba mama na tikela kikombo na ngai bazali kokukisa yango to changer ba kombo to koma kobenga mama Mwilu est-ce que oza kokoka na kati ya motema na yo salaka examen de conscience tongo pourquoi elobi mama évangéliste national semaine okuna alobaki ata mutu aliboma zalaka ta na 1 minute ya conscience salaka ta examen de conscience otala esika nini ozokoka te na centenaire to bandi 2e siècle ya lingomba to refléter ya solo bana ya papa Simon Kimbangu tangu papa zobeta tolo alobi ba mama na ngana zana bango na motema. Est-ce que yo zana motema ya papa na bizaleli yo zanango elateli na yo lo lendo yo zanango kowela no zanango lo fundo yo zanango lo kuta ba montage yo zanango esprit ya division yo zanango? Est-ce que ya solo zana motema ya papa? Mama Kimbangiste yeba soki ya solo zo bunda na mibeko, soki ya solo zo bunda kolonga taloza na motema ya papa, c'est que papa pe azepa na yo. Mais soki na examen de conseil na otale sike ezokoka te, mama Kimbangiste ngonga yango soki okoya kitelema banganga nzambe bazali kende kobongisa po ete nzambe ya solo atia yo na kati ya motema na ye abetela yo tolo. Tosala mosala na ye na solo, toloba solo, tolula te, tozala na zwa te, tozala na lokuta te, tozala na koyiba te. Mwana papa Simon Kimbangu kianga ni mobeko ya moke ezali te nyonso ezali minene, yeba kaka kobunda tozala mokili ya pasi, mena kobunda wana papa Simon Kimbangu kianga na mama Mwilu bakolongisa yo, bakolongisa ngai. Kozala na kolula te, kolule zo mema biso musika tango luli na bolingo seke ezali obandi kolongola yango pona nini ngai te. Lolendo wana ozaka nango zobetela ngo tolo okomone memi yo na esika ya mabe pamba te tango kolula obandi okanela mutu mabe, obandi obwaka ba malade, obandi oluka ndenge odivize batu ezali malamu te. Tosepelisa nzambe na biso na kati ya botosi ya bolingo mibeko misala. Kolule komema yo musika evite yango. Kolule kotinda yo koyiba ezali mabe. Tolekaki kotanga mokanda ya Mark. Awa totange ezali lisolo ya moto wa bozwi. Oya beti tola moni ya koki. Me posa na ye akena mepa ya nkolo Yesu tango amoni ye alobi na ye nini ngana zangi pona koka komona bokunzi ya likolo. Nkolo Yesu apesi réponse. Alobi na ye mibeko linga moninga na yo koyiba te kotonga te apesi mibeko nyonso zomi ya tata Nzambe. Alobi kutu mibeko na nyonso ngai na salelaka yango banda bomwana na ngai. Nkolo Yesu atali esika totangi wana atali ya sepeli na ye. Alobi na yo moni ndenge mibeko tosaka yango siko na sengi na yo. Kende koteka biloko nyonso za nango pesa yango na babola bongo zonga ya kolanda ngai. Moto abozi wana basimbi na point faible na ye. Ebele abozi na ngai oyo epesima wana motema akoka kite azongisima. Nkolo Yesu atali nzinga na ye atali bayekoli na ye alobi ezali pasi pona moto abozwi komona bokonzi ya likolo. Likambo ezali pa na ngai na yo. Lelo
soki tokoloba na kati ya bozwi wana tokokota na point ya finance te me na kati ya bizaleli richesse ya bizaleli okoki kozala na richesse ya bizaleli ya malamu ya mwana mama mwilu ya mwana papa Simo Kimbangu oyo nyonso Nzambe azali kosenga oza kobukisa wana richesse mpe soki balobi olanda ye ozolanda ye ya solo me richesse oyo biso tobetelaka tolo ngai ekomeka na ngai te nga basakanaka na ngai te ngai oza na orgueil mo eloko wana oyo bapesa yo na bakoko na yo ekomi richesse na yo lolendo ozalaka nango ekomi richesse na yo mpo oza expert kosepare batu ekomi richesse na yo nga wana bazomimonaki bango bayokani zela ntango na okota katikati na bango yo moto owelaka owana te ngai kaka ozobeta tolo ngai kaka ozotia confiance na kati na yo me liboso ya Nzambe confiance wana eza eloko te babizaleli wana nyonso toyekola ya mabe wana nde oyo tozali kobetela tolo Nzambe alobi na biso tobwaka yango wana ya kala tolata ya sika na kati nolobi oyo yanga na betelaka tolo na bwaka yango jamais nde sika tokomi mama Kimbangiste ozali komona yo soki osepare batu te malamu te esika batu bazobunda wana yo bien esika bolingo ezali te yo bien or Nzambe azosenga na biso esika bolingo ezali ye azali wana esika bizaleli ya malamu ezali ye azali wana mama Kimbangiste ezala na richesse ya makambo ya malamu oyo Nzambe aza nango bosenga oyo Nzambe aza nango posa po yo longa na longa toza na lisese moko mutu ake kotuna Nzambe ngai eske elembo na ngai ezali Nzambe aseki ye alobi omoni mbwa azwi musuni na mbanza azokita po akende ngombe kisuka ntango osilisi ngomba ya mbanza po mata ngombe kisuka mwa kuledo ezali wana mwa mai ezali wana ntango mbwa akomi wana atali na kati ya mai amoni musuni eza kuna na kati eza munene koleko oyo aza nango na munoko posa na ye aluli abwaki musuni azalaki nango na munoko po akende ozo eza na mai nzoka nde ezalaki elilingi na ye mbala moko na oyo ya mai ebungi na oyo azalaki nango ebungi mbwa atikali vite azangi nyonso epesa biso mayele mama Kimbangiste tozokende nkamba toke kobuka nzete ya bomoi musuni ya kitoko biso nyonso toza nango na munoko ozoya na centre papa loba ntango kaka onyati porte ya centre déjà ba problème na yo ezali résolu oye kozwa solution mercredi solution okotaki mabondeli na butu okoti mabondeli na tongo osi obuki mbuma na yo ya kitoko eza na munoko kotikala combien de minutes po yeba kobatela yango avant même que okatisa ta awa na porte déjà osi otongi osi ofingi osi onégligé osi obandi kodute ebikateli wana yango ndenge nini elikambo yango boye mpona nini okweyisi musuni na yo mama Kimbangiste batela elembo oyo Nzambe na yo papa Simo Kimbangu Kianga nazali kopesa na yo na tongo na pokwa bisika nyonso zali kokumisa Nzambe azopesa yo elembo yeba kobatela yango musuni ya kitoko Nzambe azali kopesa ezali na munoko kokweyisa yango lokola mbwa wana te oyo alulaki suka bungisaki nyonso yo pe tozali kokende papa Simo Kimbangu Kianga ni molimo mosanto alobi barelu ya mabe ezali kosalema makambo ya mabe eza na mokili me yo mondimi ezala kaka makasi na mabondeli oza makasi na mabondeli ya tongo ya pokwa na babeko bapriere ya ngonga eske ozali kosalela yango po etolonga ngai nalonga tobatela elembo na biso pamba te na mokili makambo ya ndenge na ndenge ekomi ezomema biso musika okoya kokweyisa musuni oyo Nzambe na yo asi abongiseli yo toyeba kobatela musuni wana elembo musuni wana ezali elembo ya malamu oyo Nzambe apesi yo batela yango identité na yo ezali Kimbangiste zala vrai Kimbangiste batela elembo wana na kati na yo na botosi ya 3 comprimé ndenge tolobi kuna na mibeko ya bolingo ya mibeko ya misala tangu bazali kosenga pona misala kozala na doute te pe soki oza na eloko te kopesa masengenya ya mabe te tangu balobi ekateli bana kaka ingeta soki ozi opesi
sokozwi te tika na yo vandanye sepelisa kaka nzambe na oyo yo azali kopesa yo po ete mokolo wana ya kanda na yo tokoka kobika. Kolula ememaka motu mosika, kolula ekaka kokweyisa yo lolendo wana oyo tomoni moto oyo ya bozwi ayokaki lolendo na biloko na nyonso aza nango moya tika yango alanda nzambe ezalaki te. Eske yo mpe na bizaleli wana ya mabe antivalere oza nango okotika yango te? Atala bapasi mbula na biso, moi na biso, na suko ya kozanga. Tozala lokola moto wana ya bozwi te oyo boyaki kotika oyo nzambe asengi na ye, kosalela ma nzambe asengi na ye, suka kendeki mosika na nzambe. Me biso toyika mpiko, tozala kaka sima na ye, tokoka kolonga. Totangaki mokanda ya Filemon wana tozolandela na tina ya kobongwana. Antivalere oza nango koka kotika yango ozwa valere ya malamu, bizaleli ya malamu. Mokando ya Filemon komami na Paul azokomela ngo Filemon oyo azalaki moto ya bozwi epa na ye lingomba bazalaki kosambela. Me azalaki na moto ya mosala kombo na ye Onésime wana lulaki bozwi ya patron na ye Filemon. Suka kolula wana ekendeki komema ye na koyiba. Ayibaki mbongo ya patron na ye akimaki. Metala nzambe soki alingi alandaka kaka yo. Ndenge biso nzambe azolanda biso na tongo na pokwa na mateyo azali kopesa biso. Esika kendeki na Rome ake kokuta kuna Paul azali koteya. Abeti sete na mobeko oyiba te. Esimbi penza Onésime na kati ya motema, etuti na kati ya motema. Onésime alobi na tika bizaleli oyo na bongwana. Onésime amikitisaki a reconnaître faute na ye, abwaki azalaki lokola riche wana te totangi na Mark oya boyaki kotika oya azalaki na ngoko alanda nkolo Yesu. Me Onésime ya ndimaki, atikaki, atubelaki, alandaki Paul. Pe Paul alandelaki Yesu kamonaki ndenge ya bongwani. Me na bolingo oyo Paul azalaki nango na Filemon, esepelisaki akende kolakisa Filemon ke mutu akoki kobongwana ata aza na bizaleli ya mabe. Kolula ememaki Onésime koyiba ake kozwa matei abongwani, atiki antivalere wana ya kolula ya koyiba, alati molato ya sika. Paul aye kozongisa yende akomaki mokando epa ya Filemon, azali kolakisa ye ke Onésime abongwani. Alobi na ye soki ya solo za na bolingo na ngai, yamba Onésime ndenge okoki koyamba ngai. Soki pe aza na nyongo na yo, ngai na kofuta. Meyeba ke yo na ngai toza na bolingo ya makasi, oza mwana na ngai, nyongo wane kozala kaka epa na yo. Tala kobongwana ya Onésime esalisaki ye kozonga pe kozala na valere ya malamu liboso ya Filemon. Tala kolule memaki na koyiba antivalere, aluli ayibi. Me na kolanda mateyo biso tozokota na niveau ya université, classe ya tongo na pokwa bisika nyonso bazali kote ya biso. Yepe azwaki mateyo epa ya Paul, abongwanaki, alataki molato ya sika. Mama na likambo tokokende nango na mokanda ya mibeko, mobeko ya moke ezali te. Evite kolula emema esika mabe te. Mibeko nyonso tosalela ngo toyeba kaka 3 comprimé wana bunda nango na tongo na pokwa poko kakolonga. Na mokanda ya Mark toti kabizaleli wana ya mabe tozalaki nango, tolata molato ya sika. Zala na richesse spirituelle, me kozala na richesse antivalere te, oya satanique te. Beta tolo po zana botosi ya mibeko bolingo misala. Beta tolo po yebiki ozotambola malamu. Kasi oya antivalere wana totika yango kozala na motema lokola ya mutu wana ya bozwi te. Nde na mokanda ya Filemon, reconnaître faute na yo, ozonge sika nzambe na yo azali, na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen.
Mkumbwase mwane mwanda velela pati tujena mazuru bika mkumbwa kwa zitiswa bika kifumu kia kukiza bika mzulu kwa vanga mavanto tope bonso mazuru dia kwetu kalumbu kalumbu tufane lumbu ikiu tia mdila mfuka zetu bonso betu petu amditi watu vidi mfuka kututwala ni mpuku mnuku kansultana mkowambi kadiki yako kifumu engoro ikembo bia mvu ya mvu mkumbwase mwane mwanda velela amen tusingize pe abatela ye abundela ye bitumba ya Satana na sisi bongo na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu. Okombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu ngai mama doka komiko mbota lobika ngai mama na sengi na Tata Simo Kimbangu Kiangani azongisa mwana na ngai na classe esika atangaka po asala examen d'état na baninga na ye esika moko. Papa abundela ye bitumba ya Satana asala examen kitoko pe azwa ba pourcentage ebele na sukisi na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu. Na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu ngai mama Ariete Dikonja na sengi epai ya Papa Simo Kimbangu Kiangani asalisa nga mpona libala na nga asunga po na batela libala na nga makambo nyonso eleka na kimia pe apesa biso libota tobota na sukisi na kombo ya Tata Mwana pe Molimo Santu. Toyoki baninga basengi mabondeli oyo asengaka yenda azwaka biso baetoponami tobosana te kolela bango pa ya Tata Nzambe. Tosenga pe na ntina ekimvuka bakonzi na biso Tata Molimo Santu pe Mama Mwilu abatela bango apesa bango mayele bwanya bososoli po yenda tie bango po batambusa biso. Soki toza kosenga mpona bakonzi na biso Nzambe pada kokanisela biso baposa na biso. Programme na biso mokola lelo totiala mabondeli Mama Muli ye mokalanda bao nyonso baza na bawenze baza na banda baya po lelo ezaka mokolo bapesa biso. Merci.
ye mwana ye tata mwanda velela mfumu ntantumyame minyekele beni inga babingi betikunda mukinanga babingi bavovanga mumwelame kenanye mpulusu munzambiko kanzinge mfumu inkaku ame inzitusu ame kwandiona uvumbulanga ntwami mundinga miboka kwa mfumu yeyandi kuntambudilanga mumongo andi walongo mono ya lambalele ya bekitulu mfutukidisikama kadi mfumu kebanga kena mitina mafunda mamakabu mamingi mitukunzungidilako tela mafumu umpuluza unzambi ame ngeyebendi tantu myamimewonso no vakundi ngeyekolele meno mabambi bika mpulusu akuiza vanzava bantu baku muzola kwase ye mwana ye tata mwanda vile Nzambe tata molimo santo, Nzambe papa molimo santo. Papa yambo tokosenga kabolimbisi pambate tozali ya kokoka te. Tokosalaka ntango nyonso oyo kosepesaka yo te na bokonzi na yo. Limbisa biso papa. Toyaki uta tongo. Oyoki mabondela ndenge na ndenge ezali koleka moko na moko ayaki asengi. Nzambe na biso yende koreponda mabiso. Pambate yondokeli mutu oyebi nini oyo ezali kotungisa kati na moto. Oyoki pe mikanda bana na yo basengi mabondeli papa. Pambate toza na Nzambe mosusu te oyo toyi kolela soki ezata molimo santo te. Uta tolonga bandako na biso yo yokaki mabondeli ya moko na moko asengaki papa uta na ndako. Tosengi tata opesa biso ofongolela biso pambate toza na mutu mosusu tokosenga te. Biso bakimbangisa mingi tokobengamaka tokobalaka te tokobotaka te kasi babosani ete tozali bato ya mibeko yo ndokotambusaka biso yo ndokozali na nyonso papa oyo biso tozali kosenga soki tosengi na solo yo ndokoyanolaka biso papa toza na kopanga te tala mokili tokolakisa yango te nyonso ezali koliko ozali koyeba uta na gouvernement uta na mangomba bapasi na ndenge ezingi biso tata molimo santo na bandako kutu koloba te na bisi bato vandi papa nyonso ezali koleka ya mabe ya pasi yo oyebi tozali kosenga ntango nyonso seko epai na yo tata molimo santo pesa biso bobangi ya kosala mabe po ete biso bana tosepela na yo Nzambe na biso elongo. Tala mikakatano bamaladi oyo bakoko na biso babelaka te ezali kotungisa bana na yo ntango na ntango kasi elike na biso papa yo kobundela biso mpe okolongisaka biso pamba te yo ozobeta tolo ete ngai nakolongaka kaka ya solo Nzambe na biso elike na biso epai na yo kolongisa biso na mikakatano nyonso ezingi biso bongisela biso na bonzambe na yo fungola banzela pesa kimia na kombo na tata mwana mpe molimo Di
mwembo mosenoke. Akongo papa kisorokia lukelo Charles Daniel. Papa dialungana kiangani Salomon. Papa diangenda mkutima Joseph. Nobasato tate papa simoki mbango kiangani mama mwilu mobaelo biso. Merci maman, merci olobane na bulu oloine so busa bubu le 18 mai bokabana mokukumu mamikala alokina so busa bubu so ba mama weta centre d'accueil mercredi solution lo doyer limbisa mabunga mabiso limbisa bana babiso limbisa batata limbisa ngondo tine komitiro limbisa mabonde lima biso makoitaka ta matoi mawe mama ekaebaniso boine zandani likamili diso yawe mama mwilu oene pasi panda 38 ans tine ko mama sebane alime moto ta ngondo tine mina yena lokiniki mfuka dili mama mwilu ta momo mawe donga mene mama general mopa mole mama kombo mopa mole mama kombo dongete mikakatano misusu midinande o mopa mole mama boila azebe bobani abana ibiba dinande lokini mama national ta momo mawe mopa boila papa amidina abuela abani bolodane zandenge ndani misusu lopiali we mobongezi mopele obongezi okimikanda ba mama basenge aliwe basangi tali sote ba moto na moto solution na ndenge boye abonde so basusu lo ime ya lodina bipeko bimembo bipeko bimokuku lokino aseta momo mawe ezata popito taba dispensaire taba boloko bipeko ndenge na ndenge papa lopialiwe iso basusu deuxième centenaire ye papa lobanya dongeza mikakatano misusu mingo ini satana satana ikoki omopibonise inane ano pineso bana bawe losalelewe adonge mbuti naso midonsa ye misusu okina komichaneta tuate tombelenge kuke de faire aucune solution na moto bokota bokontibo ya papa bokota batata conseiller ba mama conseiller bokota ba mama biso denga biso kan tabi ngombali olene na pasi 30 de puissance un coup de fouet par jour 240 boko oketa Congo Brazza Congo Angola RDC Afrique Europe Amérique Asie Océanie barakope papa emita drapo en susedika meboko Beakope motokina kope sango na mwana na mwebo mosenwaki Loloki kwange twisidi dowiza watu loloka Eloloki kwange twisidi dowiza watu loloka Baba Mungu, Bwana wetu Yesu Kristu, Baba Roho Mtakatifu. Ya kwanza Papa, tunalomba toba na usamehe wa dhambi kwa yote tunatenda toka siku ya kazi moja kufika leo siku ya kazi tatu. Baba uturumie.
Tunakupigia aksanti kwa ulinzi na uchungaji wako mwema wa kutuchunga vile vile toka siku ya kazi moja kutufikisha leo siku ya kazi 3 mercredi solution. Papa, tulikuya hapa tunasikia mahubiri yako vile unapenda, unasema chunga yenyewe muko nayo, musifie ile muko naona katika maji saa ule umbwa. Baba, mutu na mutu mwenye anaisikia aishike na kuitumikia. Papa, dunia ni yako, tunakulomba uweke kimya. Kimya katika dunia, kimya katika mili yetu na nafsi yetu. Watoto yako wengi magonjwa katika manyumba, hospitalini, mafasi ya kuachana beko na kulilia. Papa, wapatie dawa yako. Wengine weko na kulilia juu ya kukosa kuolewa, uzazi na makazi. Yote iko katika mikononi mwako Papa. Papa, tunalomba kimya katika sisi mama yote, tangia mama general national na sisi wote tukue saa vile pale alimba, kulala pamoja, kulamuka pamoja. Wana wako wanatuma vibarua, mtu na mtu anaoka kitumaini asema ile beko na nilombea Mungu atanipa hayo. Tunalomba umoja, masikilizano, kimya katika Kongo Angola, Kongo Brazza, Kongo Kinshasa, Este di pays. Baba, wewe unaiwele kunapita kule. Kitumaini kasema kimya kimya, njoo tuko nalomba kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Nzambe umpuluza mupila pasi tuzungilili yafufamena muzingukyane enzilange onzambi itombanga enzambe umpuluza mupila pasi tuzungilili yafufamena muzingukyane enzilange onzambi itombanga enzambe sefukamene pasizamenge yezezo undoloke umamimamo efumu yasikila munzwangu yavelela undoloke umamimamo efumu yasikila munzwangu yavelela inzambyame sefukamene pasizamenge yezezo uloloke umamimamo efumu yasikila munzwangu yavelela undoloke umamimamo efumu yasikila munzwangu yavelela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au séjour du 6 avril, nous te soumettons nos supplications par ces cantiques. Ô Dieu notre Père, donne-nous de retrouver ta grâce. Tu nous as donné ton Fils à l'accomplissement de ta parole, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu as accepté une mort honteuse pour nous sauver. Tu fus crucifié ensemble avec les malfaiteurs. L'un d'entre eux se moqua de toi, mais ne lui répondit pas un seul mot. Tu fis cela uniquement pour obéir à ton Père, afin que l'homme pécheur retrouve ta grâce. Oui, tout cela fut accompli pour nous pécheurs. Ta volonté, nous le savions, c'est que nous retrouvions ta grâce ensemble avec tes saints dans le ciel. Avant ton ascension, tu avais promis le Saint-Esprit à tes disciples. Tu leur dis d'aller partout dans le monde entier prêcher ta parole. Tu leur promis la venue du Saint-Esprit qui sera avec eux, mais que le monde ne le connaîtra point. Nous lisons cela dans les Saintes Écritures. En ce jour de notre Père Jésus-Christ, notre Sauveur, Dieu le Saint-Esprit. Nous sommes déségarés devant ta face. Nous nous sommes détournés de ta voie. Nous négligeons tes commandements. Nous nous prosternons devant ta face pour demander ton pardon. Nous reconnaissons nos iniquités. Tu as soumis le monde à la preuve afin que nous puissions te connaître. Enseigne-nous tes voies.
Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause de toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons d'autre protection que toi. Viens à notre secours. Fais-nous triompher des tentations d'ici-bas. Essuie nos larmes, ô Seigneur, ne tiens pas compte de nos péchés, car tu es mort afin que nous méritons les noms des fils de Dieu. Viens rétablir ta paix dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie et en Océanie. N'est-ce pas le Seigneur qui avait dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé? Nous constatons que dans le monde, le peuple s'attribue. Fais-leur choisir dans la paix les responsables dignes de ta confiance qui puissent les guider, car devant ta face est déjà constituée une mer de sang humain. Nous te prions d'apporter ta paix dans le monde entier, afin que toutes les races vivent dans une entente parfaite. Ce sont là les explications que nous te présentons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu Kiangani tutondere kadisola kwako kumonekere kwa beto bana babantu mulokola eki kyantatu le 18 Mai ilumbu kya bakamankunga mudibundu imudia upapa ngeyevo yimbila sambu kyansole idina vo tuyimbiri minkunga tambula kala sambu bieto minkunga mituyimbidi Papa Simon Kimbangu Kiangani ndete tulomba nganlemvo kati tumpasi bantu kuntia ntangu kututangila ntalo minlemvo ko kasibika tutangila ntalo nlemvo kati nlemvo aku wambandu kambandu beto ba mama tutombokele mkuza walongi yelomba mumpasi zena yeto munitu yemiela ye mudibundu ye munza ya mvimba ba mama balombele bafilisi minkanda kuna kuwena nge tata Simoni minkanda mbafilisi papa miampasi kansi tona yefufu nge mama mwilu kipofela kieto utufofila ngantangu kantangu butweti dila butweti lungwa kwa tata Simoni pasifoka tufuti dila mfutu za mbote nitu zeto za sasuka Papa Simon mama mwilu utunwani nanga mvita za mpila zetu mvita zitu zei yesu tulembolo zaya kadinge yevo butweti yimbila mkunga vo myampasi weti zaya mpasi zetu idina vo papa mkembwe zitu subika bya mfutuka kwangeye mpangi zisonekene minkanda mulomba papa bika wabayindula yebeto tulembelo lomba pe utuyindula katuvwini mpasi za mantela kwa nsambu kwa falakana mosi pasifoni tuzetu za sasuka twatunga Yerusalemi tulenda lyotunga vo mavimpe mambote mena yetu katulendi tunga Yerusalemi ko mpasi dina vo matulombele ema tulembolo lomba vuvu tusidi vo papa butweti dila kwangeye mama mwilu kimpovela beno na kutunwani na tukawa kwa yelemvu pasipolu vuva muluiza munitu ye miela ye makanda meto
ye munza ya mfimba munangese ye mwana ye mwanda velela. Amen. Nakanisi biso banso tolandi mama Motei na bokebi nyonso. Mama yambo kota na bozindo ya mibeko alakisaki biso ete biso bakimbangiste toza deja bana oyo bakomi na université ya Molimo. Po mwana oyo aza na université asa akoli famille to libota to baboti oyo bazotangisa ye baza na esengo bia nazokoma deja na universitaire na ngai. Tomonaka meme oyo azosala médecine na basisi te me tokoma obenge deja docteur mpona nini aza na niveau ya université. Ntango mama ake kotushe kote wana mbala moko nakanisi mbuta na biso moko monene atika biso kala molimo nepema na kimia eza papa Ingo Pembe. Mbala mosusu papa Ingo Pembe ateyaka na Matete alobi boye biso bakimbangiste toza na niveau universitaire mais toza komisongisa lokola bana moko ya primaire to mpe maternelle na nzela ya mibeko. Alobi ayebaki mpe te ke tokomi na niveau ekomi ya likolo ya université. Ayokaki wana monoko ya papa Diangenda baponaka ya lobi ndenge toyambi basava eza na maboko na yo papa Ingo Pembe. Nde esika wana biso so toyebaka ke ntango papa akoti so soirée ezali yango nabike lolende efutaka ya mabe. Tata wana akufi azalaka na mwana na ye moko azali na Chine. Le wana bamoya ya communication ezalaki boye te nde tokomi na baportable ezalaki kaka soki olingi oswana moto aza na poto bokende na kabine moko publique boye bopesi rendez-vous ya heure baobenga bino na 20h bake obenga mwana yoki moninga moko azoya. Chine ezalaki ndenge ekomi lelo te weti pasi mpona kokende me ekozwa chance moninga moko azoya. Abiso nayebisi moto oyo inazotya mbongo na kati ya veste oyo akoyiba azwi $5,000 apasoli bien na poche akati atongi alobi memelanga veste oyo papa akufaki bo baleki baza mike moto akosunga aza te ya baleki kozala soki ekomi akotinda bato wana ya foni bayebisa baleki baya tosolola veste ekomi bango mpe baoyeba te zela mebima mokolo tosi tosali programme mbongo yaya azoloba nini azolobela oko te todefaka mbongo soki ya kotinda biso tokozongisa nsima baluki bambongo badefi bazwi bakiti bakatafamaka nyonso basali ntongo etani bakebimisa ebemba. Ntango baye moto amemaki veste ayebi mpe te kamemi mbongo aye atala bongo basi bake moko alandi bango alobi yana bino atindi veste oyo mpo bolaitisa papa apesi mbongo te lokola mpe communication ezali te entre na baleki balandisi mpe ka veste matanga eleki bake kokunda bakundie na $5,000 na kati ya veste wana bakundi kata na ntongo to après midi ekomi ba 18h bato ya nini agence baye balobi ya na bino balobenga bino banda lobi azoswa bino te bokende kozela ye na kabine wana lelo kozoswa na 20h naye bakoba mosuka bia tokende te atiki biso todefidefi bambongwa eboyeboye bamosu abi te tokende ka toyoka ye bakomi koyo bandi kosobongi makambo elekaki bien eleka bien ndenge nini biso todefi bambongwa yo obengi te eboyeboye alobi muna kobenga ndenge nini na baloluka bino na titikaka message bozoya te me nazoki occasion ya moninga moko natiaki $5,000 na kati ya veste mbongo ekei me tosi tokundaki boluka moye nyonso mbongo eza na kati ya veste na tonga aexplike esika atiaki bango balobi bao eza mbongo toza na shwa te il faut tokende esika tokundaki ye tozwa mbongo bakenda na simeti bakundaka na kitambwa eza histoire vrai bamama nayoka ngo na bateki mbala moko ale bakomi na simeti ya kitambo babandi koswana bato ya biro papa biso toyawa oyo nyonso bokosenga tokopesa bino pourcentage na bino bokosenga tokopesa biso tokonei tata na biso lobi babia toyebi me tokundie na mbongo
Beaucoup ça c'est tout le monde à la police, la service nyonso pour expliquer bango to kopesa service ngongo na ye biso to zwakanda mwetikali. Oh problème ezatena na bongo. Babi biso moto kosala on va service belebele ya nini? Bazeli kaka après-midi ale baye batimo litata wana. Okundoli bafungoli serikali kamba kokamwa lolendo. Aboya kakolobana na mwasa ndeko na me yende mtabanda ke mabe bafungola papa na bakuta vese zana mbina na baby ne batiki formula bakuti sikoyo to eni position batira kabisa so ito kufi totala kanto bakuti papa na ikoshe komi likolo babalu sena na balusaki bakunie lobi bafungola bakuta ye babaluse batie minute donc bakaka mwana mwasa kumule bandala yozo le setana bolela aba tozo na ndongo ale ba tema bakati kati fese na jile po baso na tina ubande la mote bakati ke batala $5,000 ya mbona ya bia sika babia sansa bapesi batabana ni balobi siko bato service na fete batuni eloko tumone pa tata na bino botike kabe to bima ba policier bafungola ba mwa mokala bite papa biso tokundie bien. Si vous voyez que vous avez à commis, papa n'a mis son assiette à ta mazaki na lento makasi. Alfana qui comprend ma kutu mutute. Alfana kama kama mikomi se lokola nzambe. C'est que nzambe la kisi eke ngaka kanzambe de naza yote. Otatona soki bilemba bonge mwana na kina nzo. E bon molimo pa ikenda kisiko. Asuka kiwa. Totika lolendo. Onésime ayokaki mateya amikitisaki. Est-ce que yo mikitisaka? Ngai na mikitisaka. Ponzamba tombola ngai yango mama succès na lisese ya mbwa. Papa simoki maokianga yenda pesa ke pa tata moko lisese ya mbwa. Mbwa tie mokuwa nena monoko efangai na misuni. Azoleka likolo ya pont na se mai. Atala boye azokasa kwa musuni wana nde eza na mai eza ya munene. Oyo aza na weza ya muke. Abwa kalanda wenzoka de kaka uya azalaki nango yango na perdre okombo ya tata mwana pe molimo santo amen. Tobengi mama secrétaire aya kocontinue pronom mwana pe molimo santo kimbangismo ye Simon Kimbangu Kiangani oye 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 papa Simon Kimbangu Kiangani Mwanda Felela Wazola Walembizola Kaka e kaka Yandi kaka Yandi kaka Yandi kaka Ya solo ya zali comptable communal ya Bukama ate biso na mikanda mibale mokanda ya yango ate biso na mokanda ya Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Mukanda na ya mibale azwaki na mukanda ya Mala Koto Mark chapitre 10 verset 21 à 23. Pe azwaki référence na ye na mukanda ya Philémon 17 verset 21. Nyonso bateyi biso tobomba pe tosalela kwete mokolo ya suka tokoka kozwila yango litomba. Na ngonga oyo toleki na biloko ya bawei. Oyo nyonso aye na biloko ya bawei aleka nango liboso. Ngai bawei na ngai bakobi na ngai te po chaque mercredi nazala kiloko na bango. Sikoyo mokolo na ngai samedi na butu naloti ndoto yana kufa depuis 2003. Naloti ndoto azala bilamba te na nzoto azotala ngai boye azotala bana miso ya mawa anatika ekali ya pamba azotala na mosika eyo yana ngai kama aza koyengeli nasuka boyebi mama ngoyi katei mama na ngai mama kapeka bino baleki bakosi mama ngoyi balobi mama yaya aza na nkamba oyo kenga nazalaki awa na centre bazoya babana
biso tolati uniforme mpona koyamba bana lelo toyambi bana esili nabima boye tata moko abenga albe o biso tolinga toyebisa yo oyo ozalaki koyamba bana mama asi akufi epesa ye nga mpasi nango na koluka solution yango mama nayaki na ndako na butu naloti mama alobi lupango bakesombela nga eza malamu te ndenge nini yo tiki ngai boye nga alobi te natiki yo te ya kotala lupango nakei natia lokolobo na poti na libulu na poto ngai nyonso na bebi na bundi na kundali na longwe lelo na longwe na libulu wana ale na longwe bilamba asali te nazwi ya malamu na lati nalamuka boye ndoto nasimi nzela na ye na centre nalakisi bapapa awa na centre ngalobi mama ngoyi akufi asali mingi leki na ngatala ndenge asali mama alobi likambo te ende na mungu afula epai yo osambelaka bosala fete ya mama botia radio bobeta miziki te botiaka radio elela sala fete ya mama nzambe akolakisa ndenge nini bokosala nga mpe nakei nayebisi papa bwama na mungu afula nabengi baselo na bapaster bamosusu nasali fete leki ya fete sita ya poto batininga mwanda mambongo nabengi bato nalambi biloko esili bamama paster baye bale bapesinga libondeli batelemisi ngai balobi mama oza makasi soki okendi nga nayebi ebiba mama ngoi te esika bakumbaki yango nayebi te yango wana mama ti tosisi mokolo ya poso topani matanga lendi mama ngoi ya ye alati kitoko aye azobeta porte okokoko tofungoli ndenge kalakalo nayaki bino bozofungola porte te ngai bi mama toyokaki te alobi naye kotika marchandise natala boye baplateau amaki azokotisa ake ozwa balui azokotisa na ndaba alobi botika malamu ngai akei bongo oyo asuka oyo bana balobi mango yazokoya mikolo nyonso akoluka yo mponga nazali pa mwana asalaka aza na bebe nazobokola bebe ngai nazala na mungu afulama mikolo naza na limete bana balobi mama mango yazoluka yo azokoluka biloko akolia mikolo nyonso tozopesaka ye azoluka yo ngalo bazoluka ngai nabaluka boye namoni mango asiliki ngalo zoluka oyo ozala mama nazali alobi ozali ngalbe bamama na balobi mama tosilika ozomona tinga bite aza mama botinga asiliki na raison mpona biloko azoyokola biloko akolia nazorepondre bato wana na butu yango wana ngai nakoki kozongisa maloba te epai ya mama mpo mama aboti ngai eza na bible soko mama asiliki yo mwana koloba eloko te omikitisa yango wana bamama nasombaki biloko oyo mama alingaka mangoyi alingaka bamwamba bayebo baloso madesu bashi azalaka soko ale mama Charlotte somelanga shi biloko wana nyonso nasoki fufu ya masango fufu biloko mosusu nzambe alimisa alinga mpe makelame nakokisi te me ya mwa mingi nakokisi yango bamama tala témoignage ndenge ezali na mangoyi bamama mingi bayebi mangoyi cimetière ya mama nayebi yango te nakoma te nayebi mpe se bakundaki te me balobi na mbenzeli nakendaki te succès boye otanga na mabondeli bango bamoni na foto lelo tosali fete ya mangoyi na lelo bazobungisanga ndenge osali fete obengi biso te ngai ko mama akufi nini kozosantiri ngai te mama akufi olingi koyamba ngai te kolamba te soki baotala ngai fungana lokoeloko na pesa bango bafandifai na bango biso baso tokongisa maboko topesa mama na biso mbote esengo mpe ya lokumu na nkombo ya tata mwana mpe molimo santu na nkombo ya tata ya mwana molimo santu mama maloba epai na bino maboko babetama lelo ezali mokolo ya biso ya mercredi mokolo tokoya kolelaka epai ya mama mwini ntongo ozoyo oza na esengo oyo yo kosenga oyo yo kosala mama mwila kobosana yo te mama mwilo ye mama mwilo ye oye 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 soutien de
likambo oyo ekemataka nzete neli oyo ekoki na ye mpo ye aza nzambe mosusu azali te liboso na ye nsima na ye bobele ye tata Simoni Kimbangu Kiangani oye tata Simoni Kimbangu Kiangani oye tata Simoni Kimbangu Kiangani oye tata Simoni Kimbangu Kiangani mwana velela mwazola waembizola kaka ekaka yani kaka yani kaka yani kaka na kongo ya tata deva mama Mwilu nakanisi meteni nalobaki yango ngai nde yawe oyo tokobengaka tata nzambe bolingo na ye oyo atindi ngai epa na bino nazosenga bino nyonso merci nazosenga bino mpe bolimbisi ntango nyonso atindi ngai epai na bino bino boza mpo na nganga naza mpo na bino oyo tataki Mbangu Kiangani Molimo Santu oyo atiaki liboso ya kotala bamama ya mokili mobimba ye nde moto azali biso nde tokopesa maboko po ete mosala bato ya mama Mwilu ekende liboso toyoki mateyi toyoki commentaire toyoki mama Seki ndenge alobi mateyi ya kitoko commentaire ya kitoko tokoloba nini tokobakisa lisusu nini mutu na mutu ayoki azwi oyo ye akokendela ngo na ndako soki oyokaki na mateyi te na nzembo soki na nzembo te na mabondeli ate na témoignage oyo mama évangéliste apesi eza makambo minene tata wana kufi baka kokunda bakangi ye maboko eske ngai na yo si bakanga biso maboko te ta mosusu esi bakanga biso bakraka na nsima mpona makambo oyo biso tosalaka na lolendo biso tozalaka nango na lokuto biso tozalaka nango tolongola lolendo pamba te lolendo ekesala mosala te lolendo eketombola mosala te mama Mula mikitisaki mama Mula mipesaki andimaki pasi andimaki anyokwama nde namoni pasi oyo mama Mula amonaki mokolo moko papa Simon Kimbangu Kiangani nazoservi ye na mesa kwabengangaka mingi mama Leki Nsilulu abi mama Leki Nsilulu mama Mula amonaki pasi ozosantiri papa azoloba ngo na mawa na kasi ya motema alobi mama Mwilu amonaki pasi makasi na pasi nyonso pasi amonaki mama Mwilu mutu amonaki yango te abi mundela akangeli ye na ndako 6 mois na bana bapese mai te eloko akolia te mundela voyage azongi mokili poto 6 mois mundela zongi afongola ndako boye akokuta mama Mwilu sante ya kitoko akuta bana sante ya bien mundela silikili basoda na batamboka bino bofongolaki ndako opiaki biloko abi biso tofongoli te yo kangi omemi fongola tokofongola ndako ndenge nini papa Kiangani alobi mama Mwilu amonaki pasi ngai mpe banyokolaki ngai bapesaki ngai pasa makasi basali nga oyo bakoki kosala te banyokole kasi nga mpe nalakisaki bango te ezali nde ngai Molimo Santu bamama oye tosala mosala malamu topesa pasi oyo bapeji bapesaka na mama Mwilu te totombola nde mosala ya mama Mwilu po etekende liboso ntango tata Seki mama Seki ngai na yo tozi mapamboli mosala eza ya ngai te nga nde tata tindi nga nde epai na bino tokangana tosala mosala ekende liboso po ete tozwa mapamboli kamine yango wana etelami biloko oyo ya defile eza ya defile ya kolesa awa lutendele na ndenge toyambaka papai kamine wana etelami biloko ezali kokende oza na saki ya loso oza na semoule oza na saki ya mungwa oza na bido ya huile oza eloko nyonso oza na bwata kape ya savo kape ya spageti kamine yango wana okoki mpe saki ya madesu bamama tosomba tozwa mapamboli papa Mbenza ye nde tokobengaka azali restauration mokili mobimba aza kolesa bomoi aza kolesa bato ya kokufa
Kamino yango aletela milobi. Okoki biloko lobi na kokota 8 naza na biro. Nakozela ba oyo bayokaki te. Boya kotika biloko po totindela papa Mfuma Mbanza. Alesa pamba tasali kozela biloko. Alongoli mutuka tindi. Tosongisa mutuka kwelele te. Kasi totondisa ne biloko po kota na Yerusalemi. Ngai na yo tozwa mapamboli. Botala ngai te. Botala pe mama konzite. Kasi totala nde tata Mfuma Mbanza mkasengi biloko. Oyekelesa batu. Oyekelesa bapayo bakokotaka. Tozala na susi. Oyo mama mula zaraki nango. Epa ya tataki mbangu. Na kanisi omoni mokonza zali. Toko kene musika te pamba te ye agoya kosilisa. Oyo basolo yaki na tata Molimo Santo. Pwete papa benga kina papa Mfuma Mbanza. Batindi maloba. Epa na ngai na yo tosukisi kwenye na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Au général, pa mama lutele mama kutuana kiambote. Faki. Yesengo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Bama bila mbonga oyo tobongisa bipepolo na biso. Tokotelemisa mama na biso. Mama Reverence, mama Rosa Lukisimba. Mama tela moko kubana bakumona. Mama na biso mbote ya papa te mvu. Topesa ye mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Mama malobe pa no le kaliboso. Topeta kama maboko makasi. Nalingana mama gilite. Nalinga kesengo. Pona kuloba kaite nzambe akolia kesengo akopesa kapesi kesengo ezali ba mama ye ba mama mwilu kia wanga ye mwilwe ya wanga tata Simoni Kimbangu kianga nyoye sojo ufandi oraten Tata Mwanda Verelo ye Tata Simoni Kimbangu
ya solo tolandi toyoki moto na moto mpe azwi part na ye na oyo alelo molimo ya nzambe kozalaka songisongi akopesaka kati na banzembo kati na mateyi po ete moto na moto azwa part na ye. Biso lelo ezali le 18 mai ndenge toyoki mama sek alobi toyebi ete na yerusalemi mopepe ya yerusalemi eza kopanza na mokili mobimba na molulu ya lelo. Nzembo yo oza na bato oza na nini ozoya kosenga biso banzembo topesa yo bakantike alobaki ete nga na kolakisa ete naza nzambe na le 18 mai 1921 nzembo ekita makesi kibangismo ye yango ekolobaka ete nzambe azali pauvre te litei monene na mayo tomonaka toyokaka epai ya nzambe okoloba ngai te ngai eza yawe. Ntango olobi osaleli nzambe fier ngai nasaleli nzambe lufundu nzambe akosala akozwa mabanga akomisi bato matiti eyembelake bango bamonaki ete bongo banzembo akoyeba kozwa wapi akitisi kutwa makasi oyo eningisaki likolo efumbamaki. Toza na yawe ya solo bamama ntango epusani tokokende mosika te po ete papa litoi na ye ezali awa ya kotala misala ndenge kosalema. Ngai nakolobela lisusu lelo kaka likambo ya changement naza nango ata 1 mois ya kolobela pamba te toutaki yerusalemu le 27 tokei tosepeli tobimi me na mituna biso makambo mosusu ebungi toyebi ete tobimaki tata molimo santo ase alimbisi kanda ya nzambe ekomonanaka te ekoyebanaka te me ekoyebanaka ntango baefe ebandaka nde koyeba ete nzambe asiliki ndenge toyoki témoignage mama évangéliste apesi kasi akepe yerusalemu bapesi ye mpe mai alobi mpe tokobongisa changement eza te. Eske masolo bango bandeki kosolola ezalaki ya malamu po ete nzambe akitisaka nda na ye te to alembisa yango mutu na moto amituna mpo na nini esali ye akei kamba azongi ake bavoyage eloko te nini oyo basololaki yango balobi yo mondimi fo se kontrolaka nayokango na monoko ya papa Simon Kimba Mtanga nabosani mwa nabosani dati me koyoka ye alobi boye mondimi ntango olongoli likolo na yo na mbeto okitisi kaka na se ange azwi buku abandi kaka ntango okitisi likolo no na se olamuki abandi kokoma nyonso ozosala oyo ozoloba oyo ozokosala nyonso ya malamu ya mabe anotaka na heure na minute na tiers seconde soki ekomi 18 heures ate kozongisela ye buku na ye alobi nga moko nazwi eleve mutu nyonso aza na ange na ye na monoko ya yawe papa Simon Kimba Mtanga oyo tolobaka oyo tokanisaka ange ya nzambe azali ange ya satan mpe aza me ya nzambe azali kozwa mokolo na mokolo buku na yo ezongaka lolenge nini na maboko ya yawe. Ngai na se kontrolaka te na bomoi na ngai pamba te na komonaka na nzoto na omona na ngai eloko te kasi na kobosana molimo ekufa ndenge mama évangéliste alobia mingi tokangama bakrakani bango bate komona na meso baparcours wana eleki nzambe moto alingaki po ete alakisa libota botali misala yango esalaki mbongo bazwa te eleka bakende komonela bakraka ebiso bakraka tozaka nango boni ye bamonaki moko oyo ya mokolo na mokolo ngai mama alukisimba etamboli nange eza malamu te elobeli nange eza malamu te bakraka boni me na nzoto boye na omona eloko te kasi molimo ese kufa
mukuna na pesi témoignage mukuna sina lobango pamba te muntu mwindu alioka mbala moko te faut répéter mama moko akende kitamba témoignage ndekolisa elendisaka kondima mutu atalingai kobunda epesi ye makasi ata azalaki na mpasi ayoki témoignage oyo moninga abikaki na maladi eumeli na bozangi na bisaleli na etamboli yango nde fortifiaka biso totalisi kapasi eza na biso nde bamama toloki mama national ndenge alobi batindi ye epai na biso misala esalema emata oza na likanisi ya kitoko yaka koyela ete mama oyebi boyeboye te papa alingi bongo te ateli biso mingi yela biso atango na oloba yelanga likambo ya nzambe po tobongisa mosala nga po ebikisa molimo na nga ebikisa mpe ya yo me koyelanga te oyoke balobi nalingi te telema mpo na koyoko te na kotikelo mpe tante yango ezopesa retard na mosala ya bato yango mpe ezokanga banzela tosala bamama solo mpo biso tokoteya mokili tochange bisaleli songisongi lokuta bakabale bamontage kofungana oyo nyonso ya mabe papa tanga batotika mama so bakoti conflit esika na makambo ekufi esika conflit ezali biso toza mpona mabondeli kimia ekota oyo mama ozali source de la paix ya kopesa kimia biso toza bato baconflit te biso toza bato kowelaka te biso toza bato koswana ta bitumba te soki tokotisango na lingomba yawe tobomi complètement mais lekada nzambe ekita na bainnocente bakendaka alors tochange nga na telemi kaka mikolo kaka naza na point kochange bana nzambe litelo ebimaka soko wa mwana nzambe eye mpo na yo nzambe alingeli yo tosala mabe yo ozalaki na makanisi azongiso me mwana satana kote ebanda janvier ti décembre akobongwana te po ayebike ya kolonga te akoya koambrouye bana nzambe yo oza mwana nzambe sepelisa yawe azozela changement le 11 juin ntango aotambusa bilongi bo azotala biwi namoni bamama bazwimo badécision bamama bameki ochange ngai nayo tokobikisa mokili na mukumbo ya pesi biso soki te Zacharie 8:23 mokili eyebi biso nde tozotonga poulailler ferme moderne nzala bakoya bakoboma biso na mabanga yango ya moke nazalaki ya kolendisa nde na ntina wana tomoni mutuka nasololaki na papa mfuma mbanza alobi boye chaque 2 semaines abanda otinda mutuka oyo eza bavolontaire bamama mosusu bakoloba biso toyokaki te ya solo tolobelaki yango lundi na réunion oyo bayokaki bayena mais eza tard te ndenge tosali boye totanga sur 2 semaines oyo amoni naza na bidon ya huile naza na carton savon carton ya tomate lobi ye moko mama national azokende tika biloko na kamp akozela ti après midi na biloko oyo okoma bakombo na bino mpo ezali avril ezali mwana biso ane na biso ya sika tobandi mwana biso toyebi yango tata mfuma mbanza sengi sikoyo nani oyo alingi azwa mapambolie mama nde namoni saki ya semule koma ngai koma kombo na biloko ekokota na bakombo na liste mama national azokende kotika biloko ntango akokende kotika biloko asenga papa liste bana no batindi yango efali akota lobi na ntango akokende te na ntango azela baretardatere papa alobi aza kozela mvula liboso tokoti bamama mpe asengi biso bamama ye tokopesa te lobi aza na bidon huile aza na atindeli bakwei atindeli bapaya balia esengo te yango wana bamama ya moke ezalaki ya kolendisa me tokopesa programme ya mama longo ndenge bapesi tokanisi veye ndenge libota elingi ezala na paroisse mpo lopango eza moke sale mpe tozwaka te nde soki
papa ville aye apesi nzela ekozala na paroisse Lemba. Maintenant tozwi position te nde tokolobela yango lundi ba mama Tolad mama Betty 45 ans nafki asali papa lobi ayoka son to sepelisa ye. Alors ba mama tomata to sepelise mokolo wana na grade ne ya conseillère national akenango azalaki décoratrice ba mama bazalina ba mama niezi ba mama kala azalaki pe na développement ye pe mutu abande kokipe elelo azwi grade na ye na kozwa na kotika biso nde yango ba mama tokomata lokito ekozala tosepelisa ye nde ya moke nazalaki nango mpona lemisa towela ntango mpona biloko oyo kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu amen. Loba ya mutuya oyo mama mokonzi asili kopesa biso na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santu. Merci. Tozali kokoba. Pasi mbote yo kombo misato ya bule o kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu. Merci ba mama tovanda. Mama ya surprise. Na yo zona no sachet na yo directement sala nango wana po ba pointer. Ba yo bazana biloko bole kakamba. Mama mitendi ye wana tomoni na boîte ya miliki. Mama mitendi ye wana azali koleka. Voilà. Ba volontaire bazo bakama bana tata molimo santu bana papa Simoni Kimbongo kiangani nzambe kati na bato azali kovanda na biso azali kolia na biso azali koteya biso solo totonzama na esengo pamba te ngai na okimbangisi te tozali solo libota ya nzambe toyebi nzambe bamokili bakotuna biso nzambe na bino azali wapi tokobasa kaka miso na biso likolo ya ngomba esio na kuna na Yerusalemi ya sika tolakisi bango tata mokonzi ya bule bana mama muluki ya wanga toliko koba na kati ya ambiance ya kimvuka na biso ya mokolo mwa le 18 mai na kati ya mercredi solution esika wapi toyaki na bikumba na biso toyaki kolela tomoni elonga pamba te babi moto akosengaka na kondima yende akozwaka eloko ya motuya tolakisi bino ba image bongo na bongo tomoni ka bakata na mutuka oyo ezalaki solo bongo liboso ba mama bazokende kotika biloko wana ezalaki solo bongo demande spéciale ya papa Mfumu Mbanza oyo asalaki na maman général maman Rose Lukisimba na ntina nini na ntina yete tolesa nkamba ngai na esika tovandi est-ce que tobanzaka nkamba tokanisaka nkamba butu moi
papa asengi chaque 2 semaines donc mutuka munene obomona ki wana bandeko balandia menga makimbango télévision sika boye après 2 semaines yango banda koyaka na mboka ya Kinshasa po ete ba mama na ye o ba mika bambeka ba volontaire pona ko pesa maboko na luselemi ya sika tomoni ba mama volontaire o ba bimina basaki ya madesu basaki ya loso ba sucre pe biloko bongo na bongo tomoni na ba image yango wana tosengi ete biso na biso to simba na sibe batata na biso pomba te la victoire elle est certaine.